merci à tout le monde. Batou Balanda Kinal Maleko, l'artiste complet, chef du groupe, 3 fois chef du groupe, Kinal Maleko, Yamino Yeyo. En tout cas, Bandeko Nangai, na beta kama solo, yako sekisa, na beta kama solo ya bédifiant, mais on a eu comment na solo ya passi. Na ba réseaux sociaux, neka to simba ka ba téléphone boy, on a image mo ko ko balader, na boire mo ke misu, bien que batindi ngate. Ba pesi ba benga te keno kina lobela makambo yo te kina sala beauté mais ezanga moko ne to ba daka ba Facebook na so zappé o ko mona image moko ne esali pasi ya beauté il faut na lobela ngo et puis et comme concept na ngai so na mona loko mo ya pasi na lobela ngo poto yeba eloko nto ko sala poto yeba ni ya kosunga sans plus tarder na ligne tout à l'heure image oyo non balance les bino après tozonga toyeba eloko nini kinal maleko alinga lo par rapport et moi sur tala merci ton image avant la banda koloba na pesi na bonjour na bande ko nyonso ya mawa ya motema boboto bakoyoka nga pe bakomona video o ngai mama na bino Janine leki na bino ndeko na bino ya na bino nazo senga aide pona maladie oyo esalinga 8 ans bota na différence ya makolo oyo likolo ya gauche eza ya kovimba makasi nabelaka mbasi nakotaka mama yembo nasalaki kuna 8 mois et demi basala yenga débridation likolo epolaki nyonso bapalolaki bakataki misuni aletan naye kobima toye kokonstate likolo ebandi kovimba ebandaki kosala ngaka barechite nazokota bohôpital na bebisi bambongo ekeinga ebele mpona kosoigne likolo oyo natali mpe talanga mpe mobali asalaka na ye te azaka débrouillard azaka menise abetaka mabaya tobota toza na 4 enfants nga mpe awa mbongo nyonso esilinga na hôpital ntango naye kosala 8 mois kuna na mama yembo toye kobima naye kobela lisusu dernièrement kutu nauti kokota na hôpital moko na ngingiri na kenge numéro 77 na TVS tokota kuna basala yenge échographie baye kokonstate ke baveine nanga eza bouché oyo elekisaka mai na makila yango wana esalaka likolo oyo evimba nga mpe ndeko na bino tala kaka mosala mobali aza na mosala ta debrouillard kaka mbongo eza kutu te yango nazolela epa na bino baoyo nyonso bakolanda video oyo bayokelanga mawa nazosenga mpenza aide naza na bana 4 enfants boyokelanga mawa na bolingo ya nzambe bosunga nga ndeko na bino nakomi na suka yango naleki na video oyo kosenga bandeko baza na bolingo ya nzambe baza na bamoyen bosunga nga mpona leka na intervention oyo esengaki nga $2000 na wana kutu kaka mpona opération bafrais hospitalière na bakisi elekinga mingi naza kutu na mbongo te mobali asalaka te yango wana nazosenga na motu nyonso akolanda video oyo numéro nazopesa bino eza ya leki nanga eza 084 090 59 99 na bande lisusu motu nyonso akozala na motema ma akotutama na moloba oyo na video ezali numéro ya leki nanga 084 090 59 99 na suka napesi bino merci nzamba pambola mutu nyonso. Merci beaucoup na abonné ya Congo KTV ya Kinal Maleko l'artiste complet page nanga ya page ya Facebook nanga ezali Kinal Maleko artiste complet officiel. Voilà page nanga ya ngona bokolanda ngo pe kuna et puis Congo KTV nde chaîne nanga et Facebook nanga ezali Kinal Maleko. Tout la biso so image ya mama na biso to moni ndenge mama na biso azomona pasi par rapport ya lokolo ya gauche tala ndenge to moni ndenge alobi yemoko ndenge sali lokolo comme lokolo ya nzoko bandi konanga ça m'a fait mal. Mama na biso azali na kombo ya Janine, mama Janine azali na 4 bana. Mobile na ye azali menisé boyiba menisé à Congo soka sale bonga te awsala kiti soka sale kiti te
pour me dire ça écoute pas ça commande ba canapé et comment un peu passe mais ba comment mingi ba commande ka on ça na bon traité ka la windi ba médiser à Congo ba comment mingi bon parce que ba marché ça la mingi ko souté bande ko ça m'a fait mal na yebi maman Janine té azo faire partie de la famille na ngate ni relation y a rien mais juste kaka ni na moni image oh ils ont les cas na réseaux sociaux et ça n'a pas pour yemo les qui a 5 demandes donc 5 demandes nga sur la ligne sous na panza sous bien message na et tant que je dois penser sans mot ba penser message maman Janine na 4 bana alors bi abondi pour na maya wana mais aussi mate bande ko na ngai ba nous zo ko na scène image wana ye oh hôpital mo za ngandi adresse yango mais eza makama question hôpital té eza makambo ya financement maman ozanga financement 30 € na nga 20 € na yo 20 € na ye kuna ekosala moi bien tosunga maman oyo maman Janine après singa pasi na motema alors faire partie de la famille na ngati na bande sou bien mais ça fait mal au cœur maman ya 4 bana on va immuniser ba menza kini boyebi yango to ba mingi te boyebi konloti ya Congo maman soko leki aleka alors bité que mobile a abandonné non mais mobile est à limité parce que mon salaire est bientôt ya salaka meniseri na Congo c'est quoi c'est rien au moins même tu vas quitter kaka au salaire mike ba ko quand même pas yango na ye numéro oyoyo ils ont pandi wana ils ont numéro ya yemoko maman Janine obenga ngate naza mutu te ke no bobenga ngake no na chali maman ko changa non numéro sur le ka maman Janine wana o azala motema mawa na image to mona oyoyo image to mona o ozomona biso image ta image ndenge zo le ka na droite nanga bozomona image ndenge zo le ka kamati na motema mulamu ozu numéro na ye wana liboso na ye wana obengi ye maman Janine 20 na yo na 20 na ye na 20 na ngai et ko sangisa et ko compléter place ni ako ko luka ai ba traiter maladie wana et ça non gravité ba ko traiter yango c'est possible à traiter mais c'est juste mbongo ndeza te bandeko tout ça motema mawa surtout ba diaspora dans Congo tout et partout dans la poto to kendaka pa ya mbuta lombi omono sengi tilapia 12 € na kwanga to 13 € na kwanga formule eneken 10 €. Mais ce qui me colle au bon mettre au week-end moko au lieu pas ya golf isolé au kamati 15 € wana au tini na compte pas maman wana et ko baxelaye pour na akini ba traiter le courant azomo na pasi maman na 4 enfants maman Janine bandi ko na ngai be mission de ya boepe il faut to salaka tala pasi ya maman bozomo na lokolo tala lokolo botala lokolo maman na doit na botala lokolo na yene ngezakala lokolo maman zo souffrir aza maman na biso na mona kaka maman na biologique abota nga yem to komi ningo wana ça fait mal au cœur ya mona ye liboso na bino ko tel sa image oyo parce que yem ko pa sengi aide nango ya mona bandi le sous message ma makasi na monde entier bobenga yem ko na numéro na bobenga batu msuté parce que batu msuté bakoma ba miyibi balenga si malade ya mutu non ningai bobenga ngate bobenga mama wana numéro zo leka bobengi 20 na yo et ko contribuer pour la santé. Merci beaucoup. Et c'est là qui est venu l'artiste est complet, chef du groupe Mon Panzi Sango, Ongana Salaka, Bino Bosala Moté, mais Obino Bosalaka, Ngana Bosalango, I love you, Tosuma Mama Oyo, et sa bénédiction, Sousuni Mama Oyo, Nzamba Pambola yo, Nzamba Pambola Batavona yo, Nzamba Pambola Salaka, na Kombo na Yesu Christo. Merci, je vous aime beaucoup. Bye 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 bye. Avant la banda koloba na pesi na bonjour na bandeko nyonso ya mawa ya motema boboto bakoyoka nga pe bakomona video o ngai mama na bino Janine leki na bino ndeko na bino ya na bino nazosenga aide po na maladie oyo esali nga 8 ans bota na différence ya makolo oyo likolo ya gauche eza ya kovimba makasi na bela kambasi nakotaka mama yembo nasalaki kuna 8 mois et demi basala yenga débridation likolo epolaki nyonso bapalolaki bakataki misuni aletan na ye kobima
toye kokonstate likolo bandi kovimba bandaki kosala ngaka barechite bazokota bohôpital na bebisi bambongo ekeinga ebele mpona kosoigne likolo oyo natali mpe talanga mpe mobali asalaka na ye te azaka débrouillard azaka ménise abetaka mabaya tobota toza na 4 enfants nga mpe awa mbongo nyonso esilinga na hôpital ntango naye kosala 8 mois kuna na mama yembo toye kobima naye kobela lisusu dernièrement kutu nauti kokota na hôpital moko na ngingiri na kenge numéro 77 na TVS tokota ye kuna basala yenge échographie baye kokonstate ke bavin na nga eza bouché oyo elekisaka mai na makila yango wana esalaka likolo oyo evimba nga mpe ndeko na bino tala kaka misala mobali aza na mosala ta debrouillard kaka mbongo eza kutu te yango nazolela epa na bino baoyo nyonso bakolanda video oyo bayokelanga mawa nazosenga mpenza aide naza na bana 4 enfants boyokelanga mawa na bolingo ya nzambe bosunga nga ndeko na bino nakomi na suka yango naleki na video oyo kosenga bandeko baza na bolingo ya nzambe